Mbona ya mbona lingaki ya mbona lobana yo tende konono ko s'inquiétera mingi te tango ko sombitina makanisi ma ekolo na bato bayibi ko tanga mingi te nkota ya mondele na sina salela liste na bango to bandaka na kulutu maweja yenda bandi soko kitina kulutu ya maweja oyo kozwa moto na biso ya RVA soko kiti wana moke nde oya kokuta na siko na mwana kutino suki sana bango nde zali sikoyo awa Masuka a un problème sérieux na français. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains. Mbona ya mbona lingaki ya mbona lobana yo tende konono ko s'inquiétera mingi te tango ko sombitina makanisi ma ekolo na bato bayibi ko tanga mingi te nkota ya mondele. Na sina salela liste na bango to bandaka na kulutu maweja yenda bandi soko kitina kulutu ya maweja oyo kozwa moto na biso ya RVA soko kiti wana moke nde oya kokuta na siko na mwana kutino suki sana bango nde zali sikoyo awa Masuka a un problème sérieux na français. En tout cas na éviter ba wela nini mais ce qui est vrai to éviter na français ba wela exactement la province la plus malheureuse et mieux développée na Congo voilà. C'est la province la plus médiocre. Il n'y a pas de route, pas de pont, pas de pont. Mon frère, quand on dit Masuka a fait ça, et bien la chaîne de dépenses nini de Konanga. Pourquoi babengaka Masuka porte-monnaie à chef na luka na luka motuna wana utawa. Fifi Masuka azali lokola bato encode ya moko na ba terrain na côté ya bato ba Congo central. Akolia bato meya kundaka bibembe malamu. Moi bo reprocher ça. Nzoka fa kwa ngwali maribota ye. Masuka zo frapper bambongo ebele ya Congo. Moi j'ai toujours demandé que l'IGF Cour de compte bakende ko enquêter. Le procureur général Firmin Vonde bakende ko enquêter. Si on ne trouvera pas Koko tate mbola naona ya biso kokani na lingina zenga wa siècle oza pembeni ndeko na ngai vanda kimia na lobi na Fifi Masuka c'est parmi les gouverneurs oyo soki régime ekoi bato bako pakata mbango bango wana to sogoli Fifi Masuka. Je rappelle soki balingi koboya et que Fifi Masuka n'était pas du PPRD qu'on nous dise sur quel quota a comme la vice-gouverneur. Il y a parti ah bon parce que MLC soutient Nani Fayou. MLC est derrière Fayou. Lui était derrière qui? Derrière Chadari. Il a bâti campagne pour Chadari qui ne le sait pas. Fifi Masuka moto a PPRD mon aîné. À la transhumance. Oh papa. Fulgence mon pas. Bato na IDP c'est sengeli kotika arrogance. Obi mabe to gobi nango lelo ezani c'est que biso na so bato opposition to koma bato lokuta. Vérité telle na minoko na bango. Quand nous parlons soit ba collègues za iya soit ba lobi na yo non eza mensonge. Ton mauvaise qualité ya moto. Menga na lingi parce que ozubi so peut en pied levé là faut le dire. Na lingi natangela o mikonza moke wana accord stratégique wana ya minéré. Comme ça moto so lo baké Fulgence Muteba azali akosi to alobi mabe aya ko expliquer ngai loko ngana tangi ngai na tangi nazali na point sur les engagements sous point nango je crois ya Misato ezali accord d'achat yokelo bazokoloba la RDC et ses entreprises publiques utiliseront leurs droits de marketing pour offrir des opportunités d'achat aux personnes américaines et les allégués. Pour la RDC, il n'y en a pas. C'est seulement pour les Américains. Binonio sur la chaîne à télévision. Bisonio sur Banaonio sur la Congo. Trobano sur la marketing. Il y a des personnes, pas même il y a des activités, mais de leur personne. C'est ce qu'est l'accord de Yaoui. Yami Balé Balobi. Les minéraux critiques. Wanana alinéa de à point dans lobby. Les minéraux critiques seront exportés vers les États-Unis en utilisant le corridor de Sakima de Lobito.
vraiment tous à la sérieux. Nakoroyo, Sokotangi Nakoroyo. Tout ce que les États-Unis s'est engagé pour nous donner, renforcement des capacités intellectuelles, renforcement de coopération militaire, na yokite sika un accord où ebengami ya gagna na yoke sika te balobi ke pétrole ya États-Unis peut ko sala modèle ezalité. Ça veut dire que accord ezali accord ya mabe. Fulgence Muteba alobi na ndenge ya solo. Les accords de paix ou les accords sur les minéraux oyo ezali ba accord ezali revêti na qualité to bengi na droit contractuel congolais ba bengi les accords synalagmatiques, c'est-à-dire les accords de donnant avec les réactions les réactions de réciprocité, c'est-à-dire aussitôt que moi je vous donne, c'est aussitôt que vous allez me donner aussi, parce que la paix au Congo c'est une urgence. Le contrat ici, l'accord ici a un caractère synalagmatique, c'est un contrat synalagmatique entre la RDC et les États-Unis. Dites-moi maintenant, en contrepartie, jusqu'aujourd'hui, pourquoi tu as eu à monter? Na révélé le Romoko. Na 2012, je crois 2012. Non, 2012. Non. Nous sommes en 1997. Mais le Rwanda avait déjà progressé. Déjà Katanga. Il a fallu seulement les États-Unis pour se rendre de pas. Beaucoup ne savent pas cette histoire. Tout le monde a trouvé Bisangay. Alors, la progression à musée, aïe. Et comme le musée n'a Kinshasa, on va récupérer Katanga. Et les États-Unis ont donné les mots d'ordre. Tout en 2012, Obama a donné les mots d'ordre. Qu'est-ce qui reste maintenant aujourd'hui que Donald Trump ne veut pas donner les mots d'ordre directement? Aujourd'hui, le problème est ali Fulgence Muteba bango bazali bateau bavandaka na peuple. Ndekonangai bateki minéré. Et ces accords ici, comme on n'a pas précisé les délais, on revient maintenant dans la théorie normale du droit contractuel. Donc c'est là 99 ans. Centenaire en quelque sorte. Donc c'est-à-dire que quand on parle de choses comme ça, les jeunes vous bazani kutu akorango. Attends yango te parce que pour nous quand on a Google les version française, ils en a pas si. Donc c'est-à-dire que papa na kotanga yango, ils verront à quel niveau Félix est très mauvais pour ce pays ici. Tala, on va blongo musuba jeune musuba gomi ko sala. On dirait Mino Abokilo parce que Mino Abokilo linga komo na mosolote. Yamboyo. Oh, Mino Abokilo so le moni mosolo. Akola so na ya ko pola ko le kana. Aseki. Bokilo. Tozo sekalelo Bokilo ni na tawo ya yo sia mona mbongo akangi mini. To bana na yo so Mino Bokilo mona mbongo te. So ke moni ako sekati na Mino ko pola. Moi je suis en train de leur dire. Soyez élégant. Bokilo za kana Mino. Na lobi na yo, c'est-à-dire que Bokilo Mino Bokilo c'est pela ko mona mbongo te. Ako seka mabe. Okoma Bokilo mala moto betara mona na ye. Alors le problème toza nango, il faut ko bisana bilenge na biso. Que oyo Félix Akabi ezali bomo ina biso. Félix ici akatisi déjà mbula moi ebele ali na. Nikolo Nzambe akatelier to yebité, mais ce qui est sûr, il n'aura pas 50 ans encore de plus de vie. Non, on est allé biso. On a la décision Nzambe. Je ne précise mais nabi en tout cas c'est difficile à 50 ans ko bagisaliso na bomo ina ye. Cela veut dire que bato ba kokende tiko ko gisa 50 ans tangu ya kozalate et kozalande biso. Tokotika la na encore ya modèle plus de 99 ans. Les États-Unis a co-exploité ba minéraux oyo azo bimisa yango et puis est-ce que on est esclavage était? Mais to continue esclavagisme économique. Tu sais que d'accord tu sais biso na deuxième colonisation économique. Oya 60 ezaki mosusu, oyo to kozosiko ezali mosusu. To ko bisa bango eloko moko. Tala leki na ngai, oyo na bisa bino eloko moko na biso ba mongo balobaka. Moi chaza mukusa za molai, aza mukusa za molai, comme tu sais na mbetu boko kokana. Le problème est allé aux aliments. C'est dit comme on a qui met à faire mon ndeko. C'est eranini. Boko kana na formule. S'il vous plaît. Moi ça zali mukusa zali molai na mbetu. Boko kokana molai moko. Atapola. C'est attaque même. Boko molai moko. Amesire blodo boko kokana. Mais kokana oyo régime oyo kokana. Ba kokana nanga tanga kokoma. Merci beaucoup. Je vous dis, non na 6 minutes mukede ndeko nangai. Na lobi a tozo ko pekisa bango ba ko yokate. Mais ba bage na bango nanga ba ya kokana molai moko na mbeto. Alors le risque pour nous, biso tozo mona mbeto bango ba ya kokanela
ezali malamu mingi te ndeko nongo na biso bamongo babakisakelo osunga noki me yambo ezalaka très pertinent ndelingelo balobi boye na biso bamongo soki pimbo oyo eloko toliaka mpimbo na yango soki ezalaka malamu mingi c'est-à-dire solo ya eloko tolelaka na mesa soki ezalaka kitoko mingi kokokana na oyo ekoyaka kobima na oyo toliaka nde nyonso esalemelaka na mesa lokola solo mpimbo ya eloko toliaka ekotaka na solo mosusu oyaka kobimaka na solo mosusu yango moni bakabola esika obimisa na eloko oyo ekoti na mesa yabimela kote oyo po solo wana mibale bakokosangisa yango te. Cela veut dire quoi? Ici on doit faire la part des choses. Soit Tshisekedi azoko précipiter kolongwa na ye na bokonzi parce qu'il fait la confusion na eloko oyo akotelaki na bokonzi na ndenzela oyo esengeli yabimela soki confusion wana ezokosalema azokotisa mosusu azoluka kobimisa mosusu na même esika alelelaki yango. Nous pensons que le danger ezali makasi. La conclusion ici esengeli koyebisa na bilenge na biso clairement Fulgence azali na raison batika kotuka église catholique. Merci. Oyebi ke Etienne Tshisekedi comme premier ministre na mboka na biso soutenu par qui? Par l'IDPS. Mais non, c'était l'église catholique sous Kabila. Mais Kabila nommé 2 fois premier ministre ya IDPS, non? Batikala obenga na bango te. Chibalana Sami Badibang. Bazana na kota nini? Ya IDPS, non? Les grands bénéficiaires du régime Tshisekedi ya Kabila ezali nani? C'est l'IDPS, non? Nana yibeli bango bokonza pesa bango banganza marango tina moya lelo. Ezana, ezali Kabila, non? Maintenant lelo yoyo balingi basala confusion na ndenga biso bamongo balobaka balobi ate kokani ezali na lolenge moko me yeba ko ezali po ezali sani tia eloko na eloko sile koko bundula ate kokani ezali na forme moko me tia eloko na eloko na esika na yango kozwa na kata po tia biloko kolelela te lelo bakomi kobebwisa esika balelelaki sani balelelaki. Si aujourd'hui l'IDPS est au pouvoir, si aujourd'hui Félix est au pouvoir, Félix a kobenga père spirituel na biso kobenga bango mon piscopo akobenga bango jamais na mamelo abenga bango ke opposant en soutane. Lorsque babimisa bato na bango na muku na kufisa na église ne intercesseur a muku na kufa mais mamelo akufa basango babetama bafim. Donc aujourd'hui eza question comme ça bato clair. Merci beaucoup. Ndeko Fulgence Bozali na raison makasi. Merci Jean-Pierre. Na makambo bino bosali na makambo bokoloba. Il faut dénoncer et to sengi na bino pe bokomi ka ko dénoncer. Eza na demande moto salaki bato église catholique. To lobi na bango boy. Mobutu aboyaka ko benga likitato vanda to solo à une époque. L'église catholique azoka courage. Ya kobengisa bato ba politicien ba yeba vandi pe Mobutu ayaka ko ndima. Merci Jean-Pierre. Merci. Prendre les responsabilités. Ya Robert. To moni bino nyo swali banda problème ni ne komeli bino. Bon, problème to ça non awa. To ça na quartier Laurent Désiré. To ebi ke mabelo eza mabela ba tiki. To kende pa ba chef coutumier to somba mapango to pousa bango mbongo. Batina biso na bureau du quartier tindi biso na commune. To ça ba mikanda nyonso to salisa. En plus pe na kati ya mikanda na ba signature ba gouvernement to za na kati wana. Siko sibisima to vandika to mona ba ba tracteur ekomi kokota, ba jia ba komi kokota, na ba fimbu, kobeta menace, minduki ba arme kaka boye na bilongi ya batu. Donc moyen ezati. So tracteur mona pe na sima tracteur yango ezokota na indien na kati ya tracteur azobayo to ba to kobuka bandako. To bi bandako boye kobuka. Na likambu nini? To sali nini? Kubo kobuka biso ka bo to vandi boye. Bobima soki pe boza na kati ya biloko za kati ya ndako osali manevre ko bimisa babuki na biloko na kati ya ndako ba TV ba congélateur ko buka ko donso baby bekole ezaki bana bazotanga babuki bekole miso bana bashomi baotanga sute bo hôpital basa zimba baza bata malade baza bako kende hôpital ni soki le mutu malade ya makasi na butu ato sandeni depuis babuka biso soki 15 jours yango déjà to sa libanda tala condition to la to sokola kate to sa sa to vandi kaka boye ka bata maboma ma ya komela pasi ya kosokola pasi tento onyokwa to zo mona pasi to ebité est-ce que na mboka pene ya étranger kuna est-ce que congolais na droit ya kokota traiter ke kobuka ndako bendien
est-ce que appelle na droit wana mais comment possible biso na mboka to nyoko ma étranger minde indien aya kokota na tata buki la biso mboka ko banda kokoto chef de l'état ba konza mboka poto la biso likambu oyo to yebite ni to ko sala 15 jours yango to nyoko ma to mona passe to nyoko ma makasi to lembi bo sunga biso mai kutu ya komela ezalaka te tokomi komela mai mazipa o bato basokolaka toke tomeli ola ni tozana kati ya pasi place akokende zate kota kosumba eza te kota kosokola eza nde eza banda ntongo ti siko tovandi kaka boye minoko ekauki okolia nini wenze eza te eloko akoteka eza te tosufri papa babuki baekole bana na biso baotanga wapi tokomi bafazer toza na bambongo ya garanti te yango tofandeli awa biso toa bafazer mpo tofandaka awa mikolo nyonso tosokola te tolia te nini te biso tokosuka wapi bolukela biso solution mpo biso nde toza na bana na biso bakati baklasse bazotanga lisu te baekole nyonso babuki biso sikoyo tokosala nini bozwela biso solution aba koyebisa biso ndako na ndako mercredi nde suka bakobeta biso na basimbu bazobenga biso na basimbu biloko soki eza bakotumba korepera te eloko moko te ko baya babengana biso na basimbu garanti eza te place okende eza te tosuka ndenge nini na bana bon eza pasi na minute oyo puisque bandako oyo biso tozalaki kovivre eza lisusu te bandako nyonso eza ya kobukana nyonso ezali na se famille na bana na biloko baza éparpillé baza libanda na bambula eza kobeta malili bangungi pasi souffrance na nyonso oyo ezali koleka awa tozali koyoka pasi comme si tozali bétranger comme si touti mboka mosusu toyepe na mboka mosusu comme si na babisika tovandaki ezaki reconnu te na l'état nzoka nde toyebi l'état azali pona bato bato pe bazali pona l'état eloko ya kokamwa mokolo ya le 29 jeudi tomoni batracteur ekoti kuna na terre jaune ebandi kobuka biso toyebi ke soki bakobuka ntango mosusu ekoki kozala na limite ya RVA eza bato badepase alors tomoni kobuka wana oyo bango baye kobuka bato bayebi te bameka kotuna bayeba ntina nini bazobuka nani atindi babuka balakisi biso eloko te balakisi mokanda moko te balakisi bato liloba moko te babandi kobuka ti ekei ti na suka mai bazoloba kaka suka mai ti suka mai suka mai ti suka mai mais finalement bandako ezali ebele suka mai na suka mai mena bato bazali awa plus de 24 000 ménages na kati ya baménage wana babien ezali ebele ezalaki vraiment bamesure d'accompagnement ezalaki te mutu aye na mutu oyo aya kozwa ye mutu aye na ye pardon eza bosenga aye kozwa ye mutu oyo aza na kati ya kobebisa moi base tozaka nango na Kinshasa biso IDPS force papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaka nango na IDPS mutu oyo aza na kati ya kobebisa il n'est pas mauvais que on a à 5 places na ye mais gouverner c'est prévoir oui. Bandeko ya paka du mawana to longola nanu makanisi nyonso toza nango ya mabe mais bakoma na bane belé bano na bakende place comment vous pouvez venir détruire sans prévoir quand même place pour Nabatouane. Alors ben informer bango il y a des séances. Est-ce que ça suffit informer? Non. Mais ba terrain nyonso zanango maluku côté wana nyonso eza polele. Comme gouverneur, est-ce que vous ne pouvez pas prévoir une place yakete, ça va? Topé sibino 2 mois. Dans 2 mois, tu prévoir moi place pour Nabino, bokende ko vanda kuna po terrain boza eza ya onatra. Et c'est de cette manière qu'il faut faire les choses. Est-ce que l'urgence est à la paraduma Daniel Bumba? Ah, pour les bêtises, à silikité, pour les bêtes, tout le monde, au moins de la haute pour la paradum. À quoi ça les gens place ou à naté? Bajour Mike, au moins matite bimikun. Bajour au kaka Mike, matite ko bimakun. Pour ma place, oh, même j'ai coco à Sala, Kende Otala. Daniel Bumba présente une image, il y a incompétence, où ils ont le bel côté. C'est là que je n'ai jamais été d'accord avec les députés provinciaux
Et je demande à Bakinois, Batu Sengeli Bobeta, c'est des députés provinciaux. Très bien, donc il y a le président de la République. Parce qu'elle n'a pas prévu. Le président de la République parle de cet incompétent. L'incompétent ici, Bumba. Restons dans le dossier. Les compétences, ce n'est pas les juges. Je ne suis pas insulté. J'ai dit qu'il est incompétent. Je parle du président de la République. Celui qui a le mandat de tout le monde. Il vous dit l'incompétent ici n'arrive pas à permettre aux Congolais de vivre malam, batambola malam. Mais vous, comme président et assemblée provinciale, vous faites quoi quand le chef de l'État prend une telle parole? Ça nous fait honte et on demande aux députés provinciaux qui ont encore une conscience de s'élever. Bandeko ya Paka Djouma, c'est vrai que ça terrain on attend. On ne refuse pas. Est-ce qu'il est normal que les enfants puissent souffrir? Merci. Daniel Bumba va place union sur Kendaki ko démolir au Salanini. Tout le monde va place sur Buka Buka. Au Buka va tout bandaku pour ma place sur la matite. Merci, merci. Buka qui dernièrement. Na le ministre provincial de Konangai Moulumba. Na ça kusenga yo le komoko. On peut applaudir pour vous aujourd'hui parce que vous avez quelqu'un qui s'appelle le plus fort Bumba. Mais Keba Lobby. Lobby est ça en Zambie. Très bien, je pense que bah service de saisir va senga na Daniel Bumba. On avance. De quel droit? Akai même Kobuka bureau ya Konadesi. Bureau ya l'État. Abuki yango, abuki nando. Tu te poses la question. Le monsieur ici. Voilà. C'est pas c'était quoi? Allez, Papi Mouya. S'il vous plaît, dans les guides, on a un débat. Oh, et dans Makamouya, tombe maman la politique. Non, mais. Restez dans les Kinois. Mais on réfléchit. Voilà. On a vu que Bandeko a pas de Djouma. C'est des Kinois, oui. Toboïté, Teresa, on attend. Supposons. Mais ils ont acheté. Il y en a qui ont leurs documents. Donc, supposons que Batongi Mabé, qu'est-ce qu'on fait quand on dirige? On doit prévoir. Ok? Parce que c'est une grande partie, il y a Bato. Au Ebisi Bangote, au placé, on attend. Ngai na monique, battere, ça vide, belé. Tozoli bino moi place. Batongele bino ata bande ku ya miki. Voilà, merci. Merci Papi Mouya. C'est cette façon qu'une autorité permet à sa population de se retrouver. Merci Papi Pas détruire dans les villes. Oui, mais on non, ça mais laissez-moi aussi expliquer aux téléspectateurs qu'on a prévu. Après, non, oui. C'est après. Quand Daniel Bumba à comprendre que bande ko wana batelemi ba bele la Félix Tshisekedi. Balobi to kuvanda na bana wapi? Toko kende wapi boy? Nde Daniel Bumba lungwe biro mbangu aye place wana lobi non to prévoir terrain. Bo prévoir kaka terrain bongo ata matiti bokati te batu wana ba mema bana bakende kuna. Merci. Aya Nzambe Papi Mouya. Merci Kincheso ina mutu amayele. Merci, laissez-moi avancer. Oh là là. Ça c'est bien, s'il vous plaît. Babiro amituka. S'il vous plaît. Dans cela ba dokipa bakangela batu. lelo kuti namoni ngabo ndenge mutuka esala accident moto azokima na mutuka na nzela boye baye bazotia ye soki mbasu wana parce que mbasu eza d'abord interdit. C'est une destruction interdit parce que c'est une destruction méchante. Mais Bumba penda officialiser mbasu baboya kutoka moko soko teli PCR au moins ba utiliser amu penda maman moko aza mais il y a ce que aza officier ya ba policier atamboli na bambazu wana ya mine. Je ne sais pas sur base de quoi cette dame, j'apprends qu'elle est de la police. Sur base de quoi elle est tout le temps devenue porte-mallette à Daniel Bumba. C'est civil, madame. Non, attendez. C'est la grande question que je pose aux autorités policières. Sur base de quelle loi un capitaine, colonel, général, je ne sais pas quel grade il a, il peut devenir porte-mallette d'un gouverneur. Je n'ai pas fait les droits, mais le temps que je prends des livres... Merci, non, qu'il y a des bêtises qu'il faut qu'on... Dans Floride, il y a Papi Mouya. Parce que la façon même on doit transpirer dans le Zoluba. On a... Ça nous fait mal. Démolition, c'est le partout. Il n'y a pas qu'à Djouma. Modèle autonome.